Bon, Zoya Yosika, ministre de la Banda. La guerre est commencée, tout le monde est position. Bitumbe bandi. Mikolo nyonso tozola muka, ba problème ezoyela biso. Oui, si. Surtout na Congo Mbokelengi. Eloba, pasteur Moïse Mbiye. Botama Congolais yo kelengi. Ah, la réserve de l'éternel Yemoga Lobiam. Wanangaite. Alors, les cas token. Nde balbaka tamwa na mokili omona makambo ya na Congo makambo nde koluka o pe omona yo. Oui, si. Mboka o ndeko nanga na solo bawa o kokanga soko zi chance ko bima kende na yo okobela mutu pamba sa oyeba kisi likola mboko. Ça va calme. Nazo scroller na réseaux sociaux comme d'habitude. Na moni jeune moko azo sala astuce ya osala poison pour muta kufa. Hein? Nini? Seigneur. Que vous attendez ce qu'il dit là? Évidemment. Oh, banele le voix. Na moni jeune moko azo sala astuce ya osala poison pour muta kufa. Eh Congo yo eh. Neni. Yo pe so ngomi boma. Ta astuce taille. Toke malemba. Soko ozi poison. Ozi poison, o tient la main. Eh. Oui, nazi poison na tena mai. O balole ma bien. Balola. Seigneur. Oui, après avoir probable. Après tout ça ni. Aussi lisango, ozui omeli. Oh. Yo. Tango omela wana okilo kwa mamu wa sikali. Après na suka lango libumengo mosalo passe. Hein? Libumengo passe o kanino misu moko. Eh ya. Oui, na kanyi du smoke après. Ofongoli. Bamona ngai okangisu ofongoli. Bamona nga pona suka lango okufa. Seigneur. Ok. Bon, bien le bad boss, c'est pas de lango. Pour s'abonner pour la bastille, c'est ouvert. Mais ndeko ça la sérieux. Congo poto comment na bien jamais na kutika ko selo kwa boy. Bon, tu continues par un bois sérieux. Les cas token. Emela Diamba. Après. Ramadan. Après. Caillou. Après. Ombe. Après. Cash. Ah. Caillou zen. Talawi, Caillou zen. Epe Caillou parmi ba drogue lobi. Seigneur. Pesa biso no mo ide mo toeba. Epe ça palpite moi ma bé. Tu qui n'a biso ma sérieux. Les cas token. Na ba mboba koma gentil. Quand tu as soka bima fa ganga wow mbo ali akate soka bima sungata azota ba talibano ndira ko bagera mukoko ya lipa lomka mbo comme gentil. C'est pas de mon domaine. Parce que différence ni zana Congo le loyo pesa biso no mo ide mo toeba. Ba mbwaka soka bima fa babunda na muninga. Lelo ko nazo bana yo. Oui. Pays comme perturbé. Neni. Okotala ba nzete ninga na kasute ko bikeko. Oh. Santan n'était pas si. Kataï. Il ne faut pas exagérer. Tu continues. Les cas token. Yo. Et le bas les chouchous de la presse, Bokechua Yambo, pardon, Makambo, ils ont dépassé Bissot. Le signal, c'est quoi là? La prosélytie à Shadaba, la Potanana Mahaleki, Kananeti, Swaso, Kadenati, Elou et Platinema. Oh ma kamito so mona kabu. Attends, je suis d'accord. C'est quoi? Y'a quoi? Kataï. Biso ba Congolais to salinini. Bon, pendant que clôturer vidéo na bisa lelo, ou tika na bet la bino li solo moko eko seki sabino. Toke malemba. Bana bilei, ba maladi belé to bela rabande ko biso mtolia kango biso mo. Évidemment. Ça te ofandi ka bo maladi e ko te. Jamais. Na biloko zolela, na rythme zolela, na biloko zoponela, na air zolela. Évidemment.
ezala biloko mususu yebisa biso ko nzambe tayebisa nzamba yebisa yo te fufu na 23h. Seigneur. Pesa biso no moide moto eba. Oleli fufu wana na 23h. Butu mo mandoto lalite estome zo salaka. Seigneur. Ozomo niti bagozo bundiso eza nzoto ndezo bunda yango moko. Oui, si. Et puis muto suka yo monaki eza frère mo église. Mbala moko mutu pe e continuer film ana ke frère na zo landa lingo sala mabe na tongo yo so non frère na mona ke clarté. Ngana mona ko clarté na ba ero yo lela kawana. Boyininga pona bimanga mabloka olia. Lisese abato kala eloba likaku atelaka sima me avandela moto te. Ma c'est ça là hors gamme.